Ce qu'on a compris, na coutume au Fabrice Mbemba a tenu à boulot. Ce qu'on a évité, c'est déjà d'idée nzongo comme atinda kena ake beta kayu asa bandi ka opetoye bango soki asa bandi boulot pour na coutume na plein tenu à boulot. Oko kene musala. Tenio eleki tenio ezate. D'après ngai parce que tenio yo tant au côté partout tu es respecté. Oko kene musala. Et lamba ba wel ça na ngote. Pour biso ngana mto mona ça perd ngo ba ça perd confirmé. Chérie, pose-moi tout sur la table, on va parler. Manette nyo se tobo, on se manque pas beaucoup parce que beaucoup ta pour na te ka balinette. Nini. Manette on na yeba soko se manque pas beaucoup ta pour de Paris manette net kana film. Ce qu'on a coupe manette belé, boyem ta manette belé. On se na yeba soko se manque pas beaucoup ta pour ngape na beta balinette. Non. Nazali na maloba parce que manette ezali awa. Eza manette zairota. Eza or hein. Oh. 24 carats. Bangwanzu 3. Beaucoup ta pongo. Oui. Bangwanzu 3. Beaucoup ta pongo. Oui. Lelo kombo na ngana yo. Soki na poli mboko e poli. Nako do ki so mutu. Oko kene musala. Parce que na lati tenia musala mais ozomona biloko eza na makolo. Ah moi tenia musala na sambusi. Suko eza lamba. Suko loko nini vina. Eza ba ligator. Un ligator na mutu ali bende. C'est de José Pesanotti. C'est que les qui Weston du donjon a bêta qui 3 semelles. Weston. Ouais. Bah ça part à 16 ans. Oh tout ça on a na Jésus de nuance faire égaux la moto ya yambo. Toi na ngonga na. Beaucoup ta pont pe na mona kenango. Te beaucoup ta a comment na journée. Mikolo là. Bon peut-être pas commis hein pour ça on a magasin, peut-être pas commis. Et tout est te kaka to ngobele net na film. Ah. De somme dans mon terme net, c'est qu'il y a un problème hein. De somme dans mon terme net, c'est qu'il y a un problème hein. On a un thème sur la fiche de paie. Nous la musala, ma fiche de paie ezali awa. Tout dans ma fiche de paie quand j'ai assis, c'est bien image tout le monde moi ba image ça là moi c'est bon. Ouais. Mon fiche de paie est là awa. On a bien. Et na mon fiche de paie. Ah, Bouygues. Oh, ce que be odo ça na Bouygues. On ça na Bouygues donc je suis dans tout ce qui est ouvrage d'art. De somme dans mon terme net, c'est qu'il y a un problème hein. 24 carats encore. Toi, toujours na rata ba. Nata bijou na kingote on mona ngola ta mingi na ba montre. Si on déjà boy ba netwa or boy. Ce que so ntolingo te kango ke no pe na bwaka nzoto. Na ebite na bioteka na Christ ngana na CDI. De somme dans mon terme net, c'est qu'il y a un problème hein. Ba vunga te bien ba cher yango. Na défendre bien so ba na matonga na beta comme il faut. Tango ko doka mutu. Nana moi c'est moi trop fier. Mikolo yo 2014 na bato balinga ba accessoire ba ebiata star américain business to minga mingo ba Céline yo mon faire egola likolo a faire egola mona musika mona ba Céline de somme dans mon terme net c'est qu'il y a un problème hein yango to ngo pesa nga ba kombo wana ngata na manette na ndenga mabeta na bled. Mon frère soki oza ko landanga chemise wana pa l'attaque je crois c'est 150 €. Donc si on a sangisi mobimba na e azani kana kata lunette so noko zwa manette au moins lunette hein et bouka na raté c'est des mikita c'est du lourd tout ça de somme dans mon terme manette c'est qu'il y a un problème hein. Oh, regardez, c'est Nora Digital. Ici, c'est Paris. Oh, c'est vrai, c'est Nora Digital. Bonjour. Vous allez bien? Oui. En fait, je cherche Fabrice Mbemba, vous le connaissez? C'est notre frère. Et puis dis donc, ça tombe bien parce que je les cherche. Viens, je t'accompagne. Ok, merci. Oh, vous êtes gentil. C'est faire la bise. Oh là là, tu sens beau. C'est normal, c'est le parfum Givenchy. Ouais, cool. Toi aussi, tu sens bon. C'est le parfum de Hello Kitty. Waouh.
Oh, c'est ton bon, qu'est-ce que tu passes? C'est normal, c'est le parfum Kenzo. Y'a papa. Merci. Top, top. Oh, Nora. Makambo. Bonjour, mon vieux. Bonjour. Comment ça va? Ça va tranquille, je suis contente de te voir. Bienvenue chez toi. Merci. Là, on est à la maison. Bon, les filles, merci. Hein. Voilà. Merci, mes princesses. À tout à l'heure. Maman, on fait, je t'en prie. Di makambo di denzo ngalukeli nga mboko na dizu na kosuka wapi tika na osaki. Ye na ngadi denzo ngalukeli nga na dizu na kosuka wapi. Bande ko balandia ici c'est Paris Kandé Nepsano toujours Nora Digital. Paris toujours. Et na minto Nora Digital na ranger simis ba na déplacement to na kati ya Toulouse Ville Rose. Babi mboka o esala ka ba via bolite 380. Ko tuna ngasko to za to par Fabrice Mbemba le sommet. Didier Nzongo mamayo lukelinga o na biso na suka wapi. Didier Nzongo vient na minto yo oladi na canapé. Oko osimi télécommande ozoko manier Canal plus otala match. Ozo entre temps on a téléphone mo panto to benga Duda. On finit kangaba auto commander ndenge ni nake ko récupérer ba mbongo ya lupangu pona ndenge ka ezalaka. Sikoyo lukima kamene to fini Fabrice Mbemba le sommet ana méchant na ndenge mukete. Pe yo lukima pa vient na ponga na yeba makambo ezalaka bote vient na ngai wabi pa paroles. Vient na ngai na yeba kiteke makambo ezalaka dega boye. Na yeba te makambo ezalaka somo boye. Pona na mito na yeba Fabrice Mbemba na méchant mabe. Sikoyo na comprendre te na kutie mo Fabrice Mbemba ati teni ya boulot. Siko na yebi to tepe déjà Didier Nzongo comme atinda kena ake beta kayu asa bandi ka opeto ye bango soki asa bandi boulot pona kutie na pleine teni ya boulot. Mon frère, viens. Nako doki so mutu, tango ko doka mutu. Merci. Okokene musala. Soto ye ba soki déjà sa bandi kayu oyo Didier Nzongo atinda ki. Bon to pese moi micro to yo repo méchant za nango. Na yebi na okoka mais comme na ici c'est Paris Nora Digital, ta na contrôle la Panam. Donc no contrôler avion na to sur la kitoko. Yo assisté maliko fina mo na pepe bloga box kuna ko beta nga TV. Pardon ranja simi so bundela mitumba pa parade. Non banga ba bloko yo. Non, ça va. Bonjour d'abord. Ici c'est Paris Nora. Omoni, c'est avec la joie que je te reçois ici chez moi. Donc, nous, on lobby, quand des ans, mais besoin de maîtriser. Donc, nous, on trouve un tenue parce que, ils allaient, tenue et l'équipe tenue est athée. D'après moi, parce que, tenue, tant au côté partout, tu es respecté. Donc, avec tenue, au moins, orange, au moins, on a entreprise numéro 1 niveau européen. Donc, je suis un ouvrier qualifié. Didier, émission na on lobby na butu. Mon frère, soki oza kolandanga na yebi okolandangai pe otalakanga. Je crois que certaines personnes qui basent na Facebook, ba mona ki natanda ki on amona mir na ngai que na ba ki réponse na au prochain numéro. Donc prochain numéro c'est aujourd'hui. On mona na l'air on a candidaté parce que na bandi on a tenu à Moussala parce que on moni poteza ba réalité belé. Moi je suis venu en Europe na ki ko accompagner ba tlora ba lava te moni surtout ya poto tout ça ba objectif lelo moni ezo kola se ko kola bana bazo kola je crois que bana ba matio on moni ba petit hein na kati te yo bitwa kimboka oyo to na objectif ya mabete mais objectif mais teni modèle zo beta mananda ko objectif esi mango teni pas se beta makasa objectif ezalaka te d'accord objectif toujours ya bilamba te wana omoni elamba eza na bakolo nango eza pe na ba stratégie nango elamba ba welsa nango te po biso to ngana mto mona saper ngo ba saper confirmé mais dans l'ombre j'ai pas besoin de dire que je suis sapeur. Ça fait que quand je suis déjà dans la rue,
mundele o asa relamba comprendre que nous moi nous asa saper jeune nous asa saper tu vois exact que yo oganga oza saper oganga na milieu na biso sikoyo na kati te bongo sikoyo oza saper nde tokutu na ndako na teni ya bilamba musala saper vraiment nayebi te mais saper akutama na bilamba ya musala te amba musala na kayu na mito dide njongo yo da saper ou bien pour na mito to na ba foot mondial to na foot mondial sikoyo na mito za Benzema ou pas Benzema na mito aza ya kovanda yo sikoyo vandi lokola Benzema parce que ngana mona bilamba ndenge lati ya musala boy na mito lali na mito yo da na mito na ba Moni tenez ebele. Mon quand tu oses apporter ce genre de choses dans l'émission, bon, na ba guerre, bon, na ba batlora aux cités. Donc, ingo ba que Nasir, na bilo on a tu vois, parce que na la titenia musala, mais aux mon na bilo ko ezana makolo. Hein, moi, titenia musala na sambu. O suko de lamba, o suko lo ko nini vina. O ezaba ligator. Un ligator na mutu ali bende. C'est de José Pesanotti. Le qui Weston didonzo beta qui 3 semelles. Weston. Bah ça porte à 16 ans. Nata on dans les mineurs donc collège, bah lycée, c'était de Weston. Au jour d'aujourd'hui moni, c'est ça va m'a suivre les guides quoi. Na même peuple na biso peuple garaté. Bato sur dans plus peuple na biso parce que les araso mi à lundi si ma peuple sur lundi ngai mbemba na lo bango ngai mbemba na mema bango nyoso na ndako ya José Pesanotti nde na mema bango na lui lema nde na mema bango na Damir Doma meti banane saluer vient na ngai festival de Cannes modogo Gianfranco Ferré Roby Gianfranco donc na modogo Gianfranco ba respect toujours na otambla kana idéologie toujours vient na modogo Gianfranco Ferré na bossa ntebi na minute moko ya ba diamantaire na katia Paris Viking Tongi yanga na lobi yango te mais souverain premier nda lobango mobali o lisu na eda na valeur à diamant eda na valeur à diamant 10 040 Viking Tongi na bike prête na nenga mukete na minto petite non aura du Justin na Toulouse Ville Rose et pas yemo Fabrice Mbemba le sommet grand sapeur mais o makamto kuti na ndako na mona na ba table wana mena to banga o di nzongo déjà o kokate non mona pena ba bulletin de salaire ya makasi na mona ba livre lupangu ngana ko ibiti na ko suka vive na nga di no préparer minduki po makambo yo kende makasi maman pour tu au vanda pour na to sola ma bien je vous sers quelque chose à boire quand même parce que tu y a mani maman na chaud oui avec plaisir servi on pour tous à moi détendu un peu parce que normalement que tous un peu tendu servi le mot boy tara mo une ville rose moi et ça absolument bien quoi. Ah ok merci en fait je prends pas l'alcool parce que pas trop d'alcool ouais t'as même maille ouais moi maille ça moi pardon oh merci pour la maille oh mango moi tu ya combo oh on doit mère na habité quoi bana ba mina ba mayo donc nga mina mimi ba au plate quoi nga ba mayo ba elisa be ba nini na mila on pas nga mimi au plate mais on va maille et rose champagne mais to mila maille. Ok, merci. Ok, merci. Ah oui. Balandesi, c'est pareil qu'on a entendu tout à l'heure, que tout ça n'est pas Fabrice Mbemba le sommet. Et monsieur Didien, tout ça qui est la dernière fois, il y a lobby que na Toulouse ba saper bazalakate. Il y a aboudé Fabrice Mbemba. Il y a lobby na mapang Fabrice Mbemba na ngote. A lobby que akimisi ni kesi ba ya kanangola. A lobby que lisusu akimisi su muta Suisse. Alors ça assemblée interne mais méché za makas po ba gawa na kinga moko ma kanja simi satika ngate kanja simi faut za la ka toujours osola moi mukeya non maman moni masolo yo à Toulouse ça perd azate na habité une grande ville comme Toulouse quand tu oses à dire que à Toulouse bon tout va ça va bien ce que ba ali bon mon nana na doki sabino ba saper nyoso à Toulouse ba ya Nakodo qui sabango mon tout petit c'est. Bon, moi en tant que grand garçon, na mon équipe que natala qui on lobby parce que moi quand je suis en déplacement, na zarapena concentré na muso tarap surtout na responsabilité quoi, m'de la personne responsabilité, faut la musala na au sérieux. Donc on na yaki, lobby na landi émission na bi bon. Ndé zaraka moi na mai avion en bang Air France aye bon malheureusement libende a tout refait exacté. Prochainement, je crois que tout ça, on a Tour de Fel.
po neza na otike tante ne na bandi bonelandi ye po ina be rodokisa nga na koya fona doka po ngai biloko ezali ya nora anda na yambi yo boye me biloko ezali ya ngai na teni na sakanaka te Didier naza na lava na omona ye c'est léger aza léger po nga mamona osala ye po obi komona nga nayebi komona te nayebi mbemba obi signification mbemba te nayebi te papa batu ko bayebaka te pourquoi nazala motu moko mpo nayebi ke bata apare bamasa ebie babana nga noko tonisepelaka nango parce que obetaka teni olobaka te nalobaka na nanga moto ambanga nalobaka mais tant na te lamba j'ai pas besoin de na ignorer bato be na konyokola bato te mpo elamba tu vois na koko manquer motu respect te mpo elamba po elamba te moto esalaka nga mpo elamba esalaka nga yango mais kombo na nga mbemba ingo olobaki mekanga okomona moni ndenge ya meki akomona mbemba ça veut dire ainsi tu verras donc ça a une signification yo mona nga na maîtrise soko ye analaki sosko ba minduki po minduki ezali ta biloko yo na omoni na koza sa père eza aventure ta eza te to sina to kena boutique yo di osombi bunga siko ndo na outi boulot na chaussure na monte ce monte anine ngai na monta ba kibos kibos donc ba montre na bi koute sona on combien na ndako c'est à kibos mais kosomba lopango moko te parce que totika ba aventure wana ke o ngai loko na kosomba bandal na kosomba ngaba soki nini atika ba aventure ba sapato ne wana kosomba nini ya somba na ye ezali kamu na ye mutasomba bilu chaussure na somba repas maya toke na fond ya Kinshasa sika ba ezate za mabulu akoko somba lopango na ba chaussure na ye wana et puis ngai chaussure na ba basket on alata eza ba valeur ata 3 chaussures o ya lata chaussure te lelo ngo ba ya komata chaussure na landaki abika nga kuma alata pe ba air moko moi classe donc comment comprendre lamba sikoyo amoni ke azobangisa na ba minde na babala il est en train de crisper les enfants alobi wana eza mode na ye abe ya mode na ye en fait abi alataka bon yango limite pisaka evi yango komisa star lelo nde na bilamba na yango ya latelaka pe importe ata balobi mais ya ochine bilamba na ye te mpo na mutu obeti yango bien moi star a star te est-ce que si basenga ye kana France omunde esa tema nzabi na signer autographe nga utaka musala ba te monsieur bonne orli boy vous pouvez signer un autographe monsieur non monsieur moi je viens du bâtiment faut obligé na aéroport font la valise pour la sabona prouver na aéroport que na sala na bâtiment pour ba mona tenir na zo muto musala tenir de l'équipe à trop aza star te parce que na basenga autographe te aza star te pour école ba na etanga dans ba école na batuna bana te ce que votre père il est qui mais biso to batuna bana que son père il est qui il est quitté nanga mona na mona rango que notamment dans là je tire en tension je suis pas le mec je suis pas le plus beau naza beauté na charme et puis charme na lambonga la tara beti teni tana tara teni donc faut na tsa mutu nyoso d'accord objectif na nga mona milula parce que faut na milula na nga mo est-ce que y a milula ka yemo ko dana zana de grand prêtre mère banga ba petite momi bala na yo mais mère aza confiance ta biloko munene boye ta biloko munene na musapi wana bon wana y a rien à dire là-dessus donc bon nanga omoni ndenge na thème sur la fiche de paie na ndimino la musala ba fiche de paie ezali awa dans ba fiche de paie quand j'ai assis c'est moi image tout le monde moi ba image ça là moi c'est bon ouais moni fiche de paie ne ali awa on a bien na mon fiche de paie buigi odo ça na buigi nga ça na buigi donc je suis dans tout ce qui est ouvrage d'art pré-contrainte donc ba câblage Japon donc nga musana nga ngwana donc na mimi na bien sûr fiche de paie pour na l'accès que tanga do ba ke okokene musala oui non effectivement na okente pour nga na zaka déjà na musala le vient nga di denzo na kati yote vient nga denzo yolo baki ko donc ça Fabrice même otinde musala donc avoti na Fabrice même Fabrice a déjà travaillé nenga za na betaka na bui nga mona moni bilira nja smith bende so image na moni bui donc ndenge za na moni pe na ba fiche de paie yango bitin salaire a boye yango bui bon salaire belé boy Seigneur Jésus de Nazareth sans oyo salaire sans compter bon ya compte tang balé non tala la bien ton tombe ni 33 000 tenez 3,388 €, sans compter retenu d'acompte. Et à compte combien? Retenu d'acompte.
zela biso to retenir dans compte 1000 euros. 1000 euros, genre 3800, 4380 donc mon yana. Salaire à bâtiment, salaire à Bouygues. Salaire à ngai, salaire à Bouygues, salaire à ngai. Donc obake ata ya sara nyoso ya bipo ya sara na monika sala raté. Mais ngai et la man nyoso za na boutique na resomba. Nyoso za na boutique. Au moins que comme 50 000 na za na possibilité wana te. Mais sur comme lambo nde biso la tarabiso c'est lambo sous carabiso na 7 000 euros. Ay bango pa na ngeza impossibilité. Attends que na refu dans 2 fois. Na 2 continuation. Siko na boulot mniko ba luka ba tuté pour na luka ba musambo na moni musango salaire bien. Faut ba kisalu te dans maman kisal bon to leki maman ni wana. Na mona ke alo be maman ya ba parler. Na bisaki didendo ke no. Na zo c'est là otenga moso na motake yo siko. Pour pa to na mapa po na didendo ngana dering na kata ya Kinshasa. Babe ye moko buba mo fini kanga ba ye mo mtalandela masolo wana mtafuta ba minerva ne pona université. Na mi to fa le sommet c'est que le sommet ke ngana sina na bosani yote parce que lo baka trop le sommet lo baka mingi. Faut to mona pe ye mapangu to ka pe mapangu na monde oyo équipé te au poto kinwe. Pona yep na didendo nga dokisa ye mutu te faut pas légal, il faut pas za lupangu na monde. So kana lupangu te didendo nga gagner procès. Normally étape to koma sikoyo. Patou kenge le Kaiser a surpris. Bon yele ke a surpris. 10-31 10 Eric Ndombas mon pote a surpris. Bera de presse les Amunda. Serge Boula le nécessaire. Bas solide Nyoso. René Sakala. JB Kenge, tout le monde sera surpris parce que mon temps de bête à teni, mon inga sa na mutu moko naza ba tout roi icône, mon a Toulouse, naza roi icône. Naza ba petio ba s'inspirera na ngai ta ba mon ngai avion ninga lataka. Donc na nga pe conduite na ngeza bien pour ba petio lobi ba no yi baté pour ba koma le roi ngai. Donc fona ba petio fona me mabongo na droit chemin. Donc droit chemin yango. Moni maquette. Nous avons une image rangeur. Parle les autres ngama fini et zabo. Oh. Ndako na zotongisa a on a poto na Kinshasa. Na Kinshasa te. S'il vous plaît. Na piscine. Na biso yo te piscine ezate. Na piscine ezate wana ezande à prévoir. Ah d'accord. Eza na rocha piscine mais piscine ezanante, on va pas dire n'importe quoi. Pourtant donc aussi là. Troya. To sacré maire, fête aux aba plein sur Paris ba rozala partout, ba rozala, nyonga ezaka. Ndako fini yangoyo. So da baloli boye. On va partir sima. Vie denga di denzongo benda viranja simisi benda di denzongo bilili. Ba papier ndako fo ebima pona adouter za raté. Makambo komi ya kama vérité to yambi ouais. Voilà. Adresse na parler ngo ya kinyo. Ba vie nanga na lo babi ni 15 bayolo boga moko boya bi makambo ninga ba soma mapangu na monde. Vie nanga yo ko soma mapangu te. Freddy Ngweli soba na Lyon yo dossier ndako comme na niveau nini parce que les sommets payé ring na mboko yo Toulouse bokoka yé moko les sommets parler. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les exemplaires de promesses initiales de vente signées ainsi les pièces annexes concernant l'acquis des parcelles numéro 29 dans le programme de terrasse de Coubertin Béziers. Na mai quoi hein sur ce mandat on a la plage. Yo ça va ventir à pamba au colaté hein vala ce qui vala ce qui tu peux pas grandir hein c'est qui vala c'est qui vala mutuano yo na yo qui vala c'est un comédien na commencer na moi pour na passer valeur na comédie na ye faut na même na jamais comédie club on a todo ba kombo te ko banga ba kombo mtu pe lupango na poto na banga nani kombo do ba su to komi c'est qui vala vala nzongo te Didier Nzongo papa na Yoshi te vala nzolo Moni, papa Yoji, c'est mon pote. C'est mon pote. Papa Yoji, je le salue là où tu es, mon pote. Trésor Ngando. Dark la japonaise. Il y a mon sika yangwana. Non, mon monnaie, tu as liboye. Maman, va ventir za ramingi mingite. Donc, oh, ça si on a sali loko pour nangai mission na poto, j'ai accompli. Pour na beta rateni, mais na okoma loko. Parce que toi na okoma wana. Ça perd à rosa souté. Pour nous ressembler là-bas sans modération. Na somba rango déjà. Parce qu'on est dans obs on a l'obito. Comme Benzema na minute comme otonga Palestine, donc aux enfants na ba ou quoi parce que mais maman yo sina la mwana tongo ezaka pour lamba. Et puis il ressemble après ça perd, yo là ça perd. Na mwana tongo ra pour lamba te. Ça perd za bon. Là na lota te que voilà, alataki veste moi yoji ya vala te.
nani nzongwa na banzongwa Oui, le roi Taliban. On a un bon garçon gentil. Le roi Taliban. Mokonda Yoshi mbula kama bandi mena Yoshi. Didier Nzongo, le roi Taliban. Didier Nzongo, mbula kama po bandi mangana yoji. Didier Nzongo, nakokende na bango. Kakaboy, kakaboy, kakaboy. Donc, ndongo lobika ndengwana. Ngana rola jamais na souci que noko alataki eloko moko boye. Non, ngai souci yango yo kinala na la muka paneton. Wa toleki. To ya po ba mama palente to mama teni. Bon. Moni na yambio ne na mbio bongo sans plus tarder. Et dans na musala na memi na musala pona meme be preuve que atika ko pesa image wana biso ba congolais na biso ba angolais parce que moi je suis double nationalité congolais angolais. Donc faut tout cela bien. Yo 50, yo 50. On a 50-50. Bien non pas balimba 50 té. na linga kabino te, naza kokipe to 50-50. Yango pe bibe na ngadi Nzongo. Ale balimba 50 té. Na moment bon, vient nga Alexis ya maman. Yo dan bien o da munde ko ni kesi bayak. T'es nande on était depuis quand? Bon, il y a 50-50. On est na Zaïroa na et biki na nde ko avala. Hein? 50-50 ko dan de ko na ite. Ya boy ba 50-50. na linga kabino te, naza kokipe to 50-50. Na nde on était tout façon dans pour ça na polémique wana te. Oh et même biso na Bela nyonso po ya sangisaka. Parce qu'il comprend rien le type. Le type il comprend rien. C'est moi Fabrice mais merci que ko ya tateni. T'es sûr de dans bon moni qui nous vite fait. Au boulot. Tema toi toujours na temps été. Na okotaka vite fait pour mbala sima. To na rosale couverture totale. Mais le non mais mon on a première étape. Donc première étape. Bon pesanga 2 secondes na beta biloko été et puis na yana biloko oyo yo baki yazo lata soki ba nini po ngai na mo konzi accessoire. Un sapeur faut en nyonso na nyonso. Na nyonso ta ba nyonso. Et là nous en donc na nyonso. Tu es défenseur à Toulouse ou Bundengini? Na défenseur à Toulouse, te na moi à Toulouse. Na moi à Toulouse tout simplement tout court. Na lobby boy, écoute-moi bien. Otangi mo ba combo, ngala za na posa, soi-disant, ba saper nyonso à Toulouse, ba ya. Na ko doki sabango mutu petit serre. Ba ko kene misala. Et puis na Toulouse na adversaire te. Et amboka nanga, et là comme na Paris, na appel adversaire te. Et puis na Toulouse na adversaire te. Et là comme na Paris, na appel adversaire te. Na beta teni pour moi, mettons oye na nzela na nga na tamponné yo. Et puis na Toulouse na adversaire te. Na beta teni pour moi, mettons oye na nzela na nga na tamponné yo. Et là comme na Paris, na appel adversaire te. Na beta teni pour moi, mettons oye na nzela na nga na tamponné yo. Ndeza na zo tamponné. Merci. Bon, là de la Fabrice Akota. Bon, on continue moi le solo. Pour la monnaie qui est toque lengi tellement. Les gens savent toujours que monsieur est lengi pour qu'il n'a lengi nango. Dans un système ko gangue la mokili. Fabrice Mbemba. Je suis supérieur. C'est Didier Lacoste. Loyembo d'abord. Olivier Bilatati Tigana. Les sommets. Oh, je suis sommé, tu sounis na comprendre tes mokilo bande ko balandi. Babi était na mito Fabrice Mbemba beteli minosi. Oh, c'est pas bien ngo tenir on bien. On est là tu peux. Bon mama bien ngo ni. Ana ça perd. Bilamba cher yango. Avunga te, bilamba cher yango. Ah, sungangai. Au moins bleu on a lati. Oza migler. Finga pona ibana mama bilamba te. Ngala ibamba bilamba te. Kanne ça no toujours. Ngaka moi bopeto mais bilamba na ebité. Et moi je ka pese la bino. Yango bloko. Donc oh ba designer ba changer. Les tiens migler. Pour be prêt faut Zak. Faut Zak. Faut toi ba image. Anja si c'est bien de la biso mon image. Oui, c'est Migler oui. Migler. Si ya moi ba Migler. On a chance malheureusement nga ba boutique ne station ba bilama ba ngana za ridicule. Te ça na sombi la maman ba kata nga betiquette ba ko la ta betiquette. Le roi ba voyouté. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Bermuda ou Chris Vananche. Eza ba pièce unique. Eza ni ba défilé na on. Non, ba défilé na. Eza commercialisé te exceptionnellement pour nangai. Pour nga toi
Yo ce qu'on a izini. On a izini no c'est la ko bilamba. Mais parce que ngai na za mutu moko que eza couturier moi comme na bengi. Mon en instant car comme par hasard n'habite sur boyo kana nini. Na vandi bo tout à l'heure na ozela bino. Na moni message ya Joseph Ezanot a venu Montaigne. Pour on a une preuve, faut caméra pour ça na zo rabilo. On peut expliquer parce que bana kin balandi ici c'est Paris na BRT Afrique ba habiter. C'est Champs-Élysées, c'est là-bas si besoin sur Bastar, au Bastar. On a bi star. Bana kin Champs-Élysées. Na Bastar si somba elamba. Tala yango yo au moins un message. Tous la caméra bien. Il y a 23 minutes. Ngane na yambi, ngam na un message. Joseph Ezanot a le plaisir de vous inviter à une vente privée exceptionnelle des snackers de lundi 16 juin à partir de 10h. Vous seront offerts une sélection des modèles. Attention, il s'agit d'une offre limitée, limitée dans le temps. L'équipe Montaigne. Donc, il y a 20 minutes. Est-ce que tout ça émission? Pour ngana ba on to benga nete mikolo. Sikoda na carte na bango ya nini? Oda na carte ya fidélité. Maman na tout à l'heure na beg na yo ngam na banda Joseph Ezanot. Naza nango ebele na ndako. Et puis na misus pour ntaka na Toulouse na Toulouse dans ba boutique pe limité. Mingi ngaya par commande na ndena bonata na 5 paires na ose la fois livraison mais na comité. Na père mi balé à Joseph, père moko ya Louboutin. Na moko ya Jimichou pour na kangama nini mote na taka nyonso mais toi na parler mais to mona ngote to na ndaku lelo ndenge na yobi ke na yambi bino na no pona na yebisa yeke alerte signal ebeti message apesa ke komi mon frère soki oza kolanda nga na yebi okolanda ngai pe otalaka nga soki omoni oza na ba capacité na ba pouvoir ya makambo bilamba mon frère viens nako doki so mutu mbasima na oya na émission kune ko sama pe ate pour na décar na se tous les décars na lugar pour me akumba dans lugar chauffeur moto tonti ba valise nyonso na kenya bien mano so tina li bende wana Paris to que ça émission kuna pour na l'accessoire ba bien mais na on pèse les ba accessoire pour na pèse déjà à comprendre que des ba accessoire ba manette ba plus manette na lataka eza ba costume na yo ya lataka ya yoji wana eza ba costume na yo ya lataka ya yoji wana et ça m'a pas maya nga so maya te wana c'est faux c'est faux mais il y a besoin maya ah te moni ye na mona ga za dessin animé il vit trop dans l'esprit de moni aux amours moi na kina bi le balance na bana kitendi moni esprit wana na mona zaka na ba jouer te mais esprit wana siko ba histoire raconter wana etikala na kimokolo aza ba histoire imaginaire ndoni rosomba la mano pa mais so mais repos mais ça pas ou quoi ya si la mano la ta le logo ya bi près boro Migler à combien? Il y a eu près Migler. 2014. C'est 2014. Faut qu'il y ait Migler. Il y a eu près chez Mizo. Coupé ou de la prité. Il a prité. Lui, il est malade, comment lui, il est maillé, tu vois. Moi, on a un système à m'a bendé du bosso. Lui, il est c'est moi aussi. Et quand on a la fête de Paris, c'est moi. C'est le premier. Bah, moi, il est bien haut. Partout, Keng, mon pote, tout ça, il va démarche pour lui, il est même le terrain à Paris. C'est moi. On a une idéologie, maman. Donc yo oyebi mudungute do obozo zela faut mettre sur plan na parler obo ko la plan na parler ce que linga OK ko récupérer on peut nous mettre ici de Paris wana système mudungu na obimisa biloroté na obimisa na ba accessoire linga ko neza boye nana moi dans trop fier à Toulouse na juste mona mutu mo bwana au vivant mais ba pesa bino de combo mo boye comme ba ko ah ta couple na ba ventirer mais na ba couple Beckham couple Beckham ngai tem na pesa kombo wana j'étais surpris na ba Beckham parce que ozo image on bo pesa que Victoria za na Beckham azana omona mais to omona Victoria ta mukete ouais lo asuka na bien ba les filles ramenez les accessoires s'il te plaît pour ma ramo na moni do no razo memela ngai na moni to doki omo doka bien na doki akodoka yo doki ngana doka tenga na doka te mutu alaki boy na été on a changé sur na piton na bimba stima na robeta ye kitoko zana longa na no pona moni fo ba makambo yo ba banda on arrêta
Mais... Fille. Oui, Amène-moi les matos. c'est quoi les matos? Posez-les sur la table, maman. S'il te plaît. Oh, ce qu'on y fait, c'est mettre tout le monde. Le câble accessoire. Chérie, pose-moi tout sur la table, on va parler. Ça aussi, c'est un accessoire. Tu peux poser aussi sur la table. C'est tout? Je vais prendre les autres. Allez-y. Oh, il y en a tellement beaucoup. Eh, sur tout ça, on est dans les balinettes, bani. Ora ba manette. Toso la ba prix. Kotoa na okoma ba prix. Pour amona que eza ba costume na ta 17 na ndako. Ta 17 na ndako. Ta 17 na ndako. Atika ba vantir. Oh, manette, nous sommes tout. On se manque pas beaucoup, parce que beaucoup, t'as pas on a des balinette. Nini? Manette, on a une naïve, parce qu'on se manque pas beaucoup, t'as pas on de Paris, manette, net, canne à filmer. Si on a coupé manette belé, vous avez manette belé. Parce qu'on est naïve, parce qu'on se manque pas beaucoup, t'as pas on a peine à mettre balinette. Noa. Nazali na maloba parce que manette ezali awa. Eza manette zairota. Soko bena nga kuta na zoki ngo na mudi yungu pa patu kenge na ngona comprendre yo. Mais pas beaucoup ta. Bon, Si vous voulez pas me demander, je vais vous beaucoup. Parce que On a une Versace. C'est route, to kabola, ok. Ah, d'accord. Baraille. Au porte, pour banana pour hein, c'est yem o simba carte bleue quoi. Oh, tant que boza saper, faut zalara quoi. Seconde à Boka. boca. Semaine rouge na carte quoi. Hein? Semaine rouge. Si quoi que hein? Pas moun na semaine rouge na carte, la carte bleue to posa ngwa. Obi prit. Lu bouté ba ko sarate, faut qu'on en ligne, on t'a appris. On te constaté. 2000 €. Te 2000 €, te roko sara mingi te. Muta kota en ligne. Internet, ba kota en ligne. Eza hotline, ba kota na ba site na bango ngwanzo te bango la ta bango ngwanzo mingi kokosa bato. Ata yo moto bi wana pe, ba ngwanzo trop ah. Beaucoup tapong. Te na bino ka ba ngwanzo trop. Eh, beaucoup tapong. Yeah. Ya international. Bango mama. Ah toi na dita. Toi na dita. Dita nini? Ah. Toi na dita. 24 carats. Eza or, hein? Oh. 24 carats. C'est des dita. C'est du lourd. Bison de bandang. Ngai na mut na toujours. Yo la tamba manette à or. Ngai na tamba na sara na te. Yango to pesa nga ba kombo wana. Nga to na manette na ndenge mabeta zena na bled. Beaucoup tapong, bi Fabrice ya or. Na bite biso nga pe na kuta ba na poto. Mais azali na bled. Tanga na zena ba to manette. Ah mais ya bled art. Te na bite biso soza ba bled poto uta. Ah, mais na bien azali na bled. Na ndenga mabete. Ok, merci. Ah, na Mikita. Nous rejoignons manette, au moins lunette, hein. Et boucan à raté. C'est des Mikita, c'est du lourd tout ça. Donc, des camarades c'est ça. On a accessoire pour la moindre accessoire, on va montrer mon boy. Yoka, au moni montre on a lati. Pékiné. Comment on a Mais bien Pékiné il y a kalate. Écoute-moi. Am lo akalate. Eza Pékiné. Obi combo na beta kiango et bimiso nini mo boy animalier na Congo. Na bimiso on internet. Combo nini? Là on a manette montre-moi la tag le combo mo boy. Combo le ben image na bino. Eza Pékiné. Pour nga mutu na bakosa nga na koti mamo na eje. Pékini wana. Eza be blongo la recherche na Congo, eza fois ba nima forêt. Donc on a habité zo. Kaya lo kama kasiti. Ah bon? Ah toi na Dolce Gabbana, vie claire. Au moins ba biloko ba pièce Dolce. Non, ah nanda ko net 300 € za si ezali ba superficie. Ba reto superficie nga ba connerie mais na zongeli. Na zongi po photo ko sarate. Dita lisusu 1000 night. 24 carats encore. Toi toujours na rata ba na ta bijou na kingote on na ngola ta mingi na ba montre. Seconde za boy ba netwa or boy. Ce ko so ntolingo te kango ke no pe na bwaka nzoto. Na ebite na bioteka na Christ nga na CDI. Au moins salaire 4000 € tous les mois tant na ça été. Ballon là nga moi dans ma déplacement mon est 3000 1000 € sauté. Donc na un salaire. Même moi compte bo kata na construction. O kata ba linette na o ko sisi palais. Au moins na ngote. Kazal ya pembe. Ya pembe. Hein? Ezali. Au fongola. Oh dis quoi? Dis quoi? Vie claire. Ezali. Si t'as pas mentir.
10 square de sous. Hein? Tout les cas. Si ma dette, pour ça, la chiffre est rond, on au moins, maman, c'est 17 costumes. Yanan. Yanzongo, tu vois, Yanan, tout ça, maman, Nanya. Ah, di Denzo. Emmanuel Khan. Eka. Hein? Tozali. Kazal. Tozali. Tom Ford. Babi faut be prévezak. Oyo saper. Ozana loko longo trésor ngando toi t'as ça. Toi, t'as ça. Toi, t'as ça. Toi t'as ça. Hein? Komona. Ah, beaucoup d'apports, il a pas ça. Hein? Toi son dita. 24 carats toujours. Combien de follow déjà oh les alliés à ton ndako. Tu t'as mis ça toi? Toi les cas. Tout ya. Rétro super futur. Rétro super futur. Rétro super futur. Mikolo 2014. Na bato balinga ba accessoire ba ebiata star américain business to minga mi ba Céline. Ba Céline. Yo mon faire egola likolo a. Fait que mon musique mon ba Céline. Toi, et on a profité, mais on a fait sa base solide, nous sommes beauté. Le week-end prochain, on est ensemble, toi en Belgique. Toi, tu as invité, tu as une base solide en Belgique. Toi, on a moi match, on a play à Bella. Donc, on a Moro, Fabrice Mbemba, Alta Mode, toi, sommet. On a un milieu de terrain à base solide. Donc, il y a Dada. Ah, mon vieux, Jean-Marie qui compte à 5J. Mon numéro, tu as Céline. On a Céline. On a Céline. Na malheureusement sérieusement petit on ben boma mi kwazo yimba mingi américaine wana to aka ngana ene pour nga ba manette na sala na ngote oyo tuzana ngana yi na Jésus de nuance faire égol la moto ya yambo to na ngona na yi beaucoup d'apports pour na mona kenango te beaucoup ta akomona na journée mikolo là bon peut-être pas commis hein pour ça on a magasin peut-être pas commis et tout est kaka to ngobele net na film donc so muta moto ya manette c'est qu'il y a un problème hein. Répéter moi mais c'est qu'il y a un problème mais bon problème les beaucoup t'as tes nzongo na côté mais c'est la mutu beaucoup ta massacité parce que le problème a été on a attaqué tout à l'heure hier au moins a cercle lunette ya non va commune Mikita Damir Doma hommage à Linette sur les 16e arrondissement mais festival de Cannes mon de Jean Franco Ferré toi na ngana na ligne mi bale bobetango kasi bongo bazero bazoya te bon eleki shirt Damir Doma ça coûte cher motambonga moninga na hotel balobi babi omoni yango yo c'est cercueil na yango yo donc eu taki na 400 donc c'est de Damir Doma il est là na sukisi na oyo pour exact ngai omoni ba saper so na Londres ba saper bazaka oza marque anglaise Tom Brown la manette ou l'équipe manette nous sommes au moins on a cher hier number 1 ah hier 900 €. Ouais à l'équipe on a succès na pour à l'équipe on est na cher là pour na faut respecter le que ça cher mon a changé ma maman hein hier l'équipe manette nous na cher mon oyo mukwana ça qui image wana pour à la Weston Weston c'est 600 € chemise wana pa l'attaque je crois c'est 150 €. Donc si on a sangisi mobimba na e azani kana kata linette so na suksi na mama linette ka moko nde mobimba nzongo Tom Brown ka moko nde mobimba nzongo na bimission na photo bimika po te me comme ni hein na wala montre et là ta mama montre me bimika pour na kanda o akribos na baina na akribos. Mais moi tu as un méchant, on a quand même un casse problème. Les akribos. Il peut pas commun à 4 c'est akribos. Hein? OP akribos. Moi la souka yo. Ba commune. Maman pardonne autant que sauter. Ba comme diams. Oyo. Oyo. Omoni. Oh c'est mais pas un chilo bende nini. O senti épaisseur à montre. To stick à aventure. Bakominine, diamant, c'est ça, or et diamant. Nous rejoignons bien.
zo mécanisme na kati tika ba venti papa naza ba montre so na kena yoji na sombi 3 costumes naza ba montre so na kena yoji na sombi 3 costumes mbula kama po bandimanga na yoji naza ba montre so na kena yoji na sombi 3 costumes donc tika ba venti Didier Nzongo les rois talibans donc tika ba venti Didier Nzongo les rois de yoji donc tika ba venti Didier Nzongo toka badoki sayo donc tika ba venti okoka ngai te so na temeli affaire oyo parce que opusani pembeni na nga nazongiseli yo soki oye lisusu nabimisi garde-robe nyonso na ndako epuis sika okomona benaki non na meka mbala oyo nasuki moni eza intervention oyo ezalaki très important moi na mboka oyo naza lokola icône na mboka ya Toulouse icône ya Toulouse bazalaka à l'époque na mboka bapesa ngai kibokonzi ya sap bazalaka vie Teddy Lutumba azalaka vie Teddy vie na ngai Edi Ntimba azalaka mais baza te vie Teddy sa père te mais j'attends de bandaki émission nasa koni nga na sa père moi à l'ombre bango ko ba kota so na l'ombre pena ya muzindo que il a plus besoin de dire que azaza sa père te alataka kitoko maza sa père te OK apesi yo bi petit yom to sa père oh mon après son médaille de toi tu es héritier du trône c'est mon pays c'est ma ville c'est moi que je défends cette ville lelo kombo na nga na yo soki na poli mboko e poli soki ngai na poli na yo mboko e poli donc pendant l'action nga na robeta jusqu'au bout na robeta tina suka yo na lingi tiko na fo luka yeso so na nora fo luka ya pona beta esco sérieusement ya banga te omoni petit sœur na nga nora nga na sakana te nga na zara sans pitié nga na doki saka ya mutu un contre tous moi mutu un contre Paris mobile cette fois-ci nako doki sa ye mo nenga moni doki sa bato nde abaki soko doki se bezongi la bato doki ye nde mbalo ebeti we ezongi ezongi et puisque vitesse ko zonga de Toulouse jusqu'à Paris akeba ko paswa mutu ako pasuka parce que maramo ya salana c'est des cinéma ngana memie na ba réalité concrète to koti na ndako mais na l'action yo souté na bombi misusu prochainement soki asa loko nazongi se lié ba l'action be preuve à palin na memie ba accessoire na memie na biloko na ti ya mbangu wa mais au sentir que boyende au monde qui c'est ça la sap arrête yango na pesa ta musika na 16e arrondissement au Komo yo yebi Timba na bosani nal Emmanuel Vewenda na Matonge aosoma Matonge tene alobi na défendre bien nyonso bana Matonge na beta comme il faut oyo défendre sur na Matonge na défendre mama Matonge magenga mona mwana barumbu mais na défendre Matonge pour mère uta Matonge na kota babel famille na beta pour bana nyonso Matonge nga mona zuyo na charge na beta Didier Nzongo comme il faut na beta makofite non parce que le ko tout to ngi mode mingi mais pour un monde na salle pour juste ba caval tenga ngala tra lamba nyoso mama na ta Jean Paul Gauthier na yoji na tikango peka pona bango ka bango batali kaida yo na tika kima ou quoi kima yoji bien cher tiens na kima yoji ten yoji za cher ten ya mon cher il est pas il aura muké chez toi bilamba na ta yoji za cher ten mama yoji za cher ten on y appelle neta yoshi zate oyo beta no yoshi te moni kimango na tika pena yoji na tika yoji mais bon Dieu merci papa yoji azwa relève bien nalata yoji yila ngaba yoji to ça guerre sa père na slogan na ye masolo changer azwa loko ngwa kenda na ngazo kenda ngo bien non OK non kitoko papa yoji nani Trésor Ngandot est-ce que Natara député Natara fils dunga il pas longwa na ba mayojit akoma na Galiano siko ngwa comme na Roberto Caval est-ce qu'il y a problème il y a un problème thème tu es libre ngaso na lataka nyonso d'accord OK lataka nyonso Laura Patou Kengele Kaiser le Kaiser grand frère lataka nyonso Loboko Leida Vewenda lataka nyonso Rosie Vewenda lataka nyonso hein est-ce que ça m'a bien sur la télé nyonso et bité so Joseph par comment ben nga tous les jours qui collection be koti faut na zara fidèle na Joseph non faut na pesa le nyonso na bogi masa na musika
Nabella, Trésor Pembele, Fabrice Mola, trop d'écart, mon pote, Cyprien Nzol, Bio Ebikaka, Nazoya, Torokutana, du solo, to solo na coulisse, Abo Saneka adversaire, Abeti Porte Samabe, Akutani, et on nous tombe préguisa. Ndio 50-50. Mama oye bien ndonga ling. Didi ndonga ling mama 50-50 te. Nalinga kabino te. Naza kokipe to 50-50. Angolais mama wike, et on nous tombe préguisa. Bosangolano. Angolano, et on nous tombe préguisa. Bosangolanda. Angolanda. Coisa, eu não tenho preguiça. Vou lhe levar Vous voulez levar aonde? até no fim. Perseguição sem trégua. Aligi 50-50 te. Nalinga kabino te. Naza kokipe to 50-50. Que se lia na português, põe a ngai za ya kokosa te eu te. Na biga perseguição sem trégua. Muto atanga na português, pena como il faut le roi Thomas Makonda fashion. Hein? Tanga nazo ba perseguição sem trégua. Ota film moi Jean-Claude Van Damme bazarba Rolanda kaka. Si ouais. Donc ndenga na Rolanda dizenzong. Donc à tout molinzo. Na português bien ngo, ba bien ngo perseguição sem trégua. Na okeneti na suka. Et puis aropola. Kaka bo rememai. Kaka bo ya pambala gutu. Na okeneka na perseguição. OK, merci Fabrice Mbemba. Ndeka na bisa no toujours que n'est pas Nora digital, il faut prévoir à la cas. Pour ne pas toujours que mikolo to comme un système ko gangela mokili. N'est pas Fabrice Mbemba, Fabrice ngani balinette. Na preuve a gangeli balinette, na confirmer mbala moko a gangeli ne balinette. Na preuve balinette pas Fabrice Mbemba. So nga Nora digital na biso que muto na to gangele loko wana. Naza sûr et certain que to gaziango. Na mito Mbemba a gangeli balinette. Na monde ba preuve yango tous les grandes marques na table. Je te confirme mon vieux. Masongo eza bongo. Soko Fabrice Mbemba ndenge za boye. Bon, monsieur comme Nasuka. Na ebité soko da moi liloba moko ko ebisa bandeko mais tout ça moi insiste moko boye parce que l'émission a dit Denzon to yamba ke na tour Eiffel. To chance ke nanda kuna été. Yo siko to chance ko nanda obengi na nda kuna yo de ko présenter so bilamba masoro nini obeti yango bien na temps ko changer. Pourquoi toi na yebi kaka sinon ko to ko la tati ko lemba. Mais monsieur pe ko be ko umela pe mingi de ba mama ko umela da ko pola. Donc voilà yango wana mo le basuka pour to clôturer mo émission na biso. Et pour na clôturer na bana na muto fana na banda na ye wa sa ki ngai lelo nazala prêtre ya prêtre wa banda ba masolo ba sa ba mo ganga na poto ba mo sa ba masolo na poto paso mbelamba mo na ye prêtre mais na ngana timbisa ba nga père na nga banda ngo na Afrique dopo ba ki mama kule banda na Congo Viembemba Deps mbote Viembemba na Angola timba wa muto anzati yo mo na nga na mboko idéologie za donc nga muto ko speaking ele ozati na comprendre que cop ya ngote pour na uta na muto ibi cop depuis Afrique nga cop na nga mundele abina nga matisse na nga ipon oyo uta na ko na ba boule na ke fona zo contrat na ki pont maréchal na rénover pour exemple domaine na rénover pont maréchal makasi on mena ibi musalati bon muto ko na 4000 € na France hein est-ce que ça donné à tout le monde non hein est-ce que 4000 € c'est donné à tout le monde hein et ça salaire à médecin donc na yebi musala na ko encourager ba petit na nga na Toulouse ba 4F ba petit na nga ba kenda musala pour ba ko malheureux ngai so pe ba ko leka nga fo ba leka ngai po nga pe na suki sate mais na nga ba ka bana ba défait bilamba nanu na polate cette fois c'est so na poli na ko sérieux maboko mon frère soki na opoli okobunga Paris po okokota ndako okolia sunta banete ote pour Luki ba problème Nazoya. Merci.